Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jima Kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bandeko balandi esenga kokuta na bino na fin semaine oyo pona ko présenter bino magazine bolingaka mingi magazine KNB. La combattant a eu des pistes à réagir par rapport au remplacement du secrétaire général. Il y a eu des pistes de nos mamous, M. Jean-Marc Aboundou à Capon. Union pour la démocratie et le progrès social, IDP sensible, la secrétaire générale Bruno Mavungu, Tozo Solola Naba combattant Bayebisa Biso, Kolongola, Obalongoli, Bruno Mavungu, Bango, Bazu Yango Ndengeni. Biso va combattant UDPS, Tozo la battu à texte, Tolandaka, décision, dengue, statut, na règlement d'ordre intérieur et lobby. UDPS, ils ont UDPS à Sikazi à Kalate. Même temps où Moutouana Bimaki, moi j'étais réticent, Natunaki. Nabia si boyebi, parce que les combattants tellement vendent qu'au CP là. Tant qu'on a fait information, c'est un combattant. Un ancien président fédéral, il y a fédération à Kamina. Bon, nous estimons qu'en tant que combattant, Togoye Bissala Landabiso, Asala Moussala, parce qu'on nous apprend qu'il est jeune, très jeune comme Chabani. Asala Moussala Maka, tous nous sommes derrière lui. Alex Bisso, pour Tolingba, mais la Bissoté. Toling UDPS, tout ça, il y a un rassemblement d'accord. Mais UDPS, Alex, sa force, n'a que les UDPS. Bruno Mavungu, Toyoki Sango, le rôle de combattant nyonso ya UDPS, qui est bauti kolongolaï. Topesi longo nyamingi na président du parti, M. Etienne Tshisekedi, d'avoir limogé M. Mavungu. Pourquoi? Parce que moment où biso tozali, et un moment où il y a dynamisme. Où toza koluka na kati ya mboka oyo. Bon, ils ont idéologie à partir. Premièrement, d'abord, tous ceux qui n'ont pas wana. Batikaki, tous la même idéologie. Et puis, dans le moment où Bisso a évolué, na parti. Et dans le moment où Bisso total la Bruno Mavungu, Bisso total des leaders et a parti pe idéologie naie. Tous ça derrière président Tshisekedi. Foboyoka. Et le rôle de Zowole les athées, président Tshisekedi yem tataka falate mobaki. Alongo lié. Il y a des présidents au pays, il y a secrétaire général balega na parti. Tshisekedi c'est visionnaire. Alors et le rôle de total Sabino. Ceux qui besoin mon que IDP ces églises. Et c'est loco bâtir muté comme une communauté. Et ça communauté et ça parti à Banamboka. Yambi yango pona moment o tozana ngo. Ezoko kabino Mavungu te. Pona Bruno Mavungu azalo kola papa. Nathan Otozoluka jeune ya ko kamba biso lokola jeune ba chéri biso secrétaire général ya show ndeto yambie Nathan pona tokosa na misala ebele Nathan Mavungu akambi biso Nathan Otozaki na Mali Nathan ezoko ka bino Mavungu biso te ba combattant ba pesi ba point de vue na bango balobi que za décision ya président moyen bango balongola yango ezaki Kinshasa l'équipe pas Mibali misusu na Kinshasa bakoma malin soki chéri na ebisi que famille nanga bazoti nanga na photo akosarranger atinda mwati wana na zeli yake likolo.
Magazine KNB toza ana commune Angile précisément na Sainte-Thérèse pour nous soigner ba kinois. Ba bisa so ba mona comportement o ndenge nini. O mibali mingi ba koma nango soki ayoki que moi sinae azokende poto akoluka atezemi de façon que soki moi si akomi na poto tango obota akokata musupe ko bengisa yango ba kinois ba lobela na mikwa KNB. Na olinga tete azimi. Na sepela te pour langa. C'est bien à Kende bon. Ce que Mizalé là qui, ça va d'accord. Mais ce que Mizalé est non c'est pas là. Ngalinga mubalio. To atienga zemi to zana ya ensemble. Na bana. To bokola bana wande za bien. Eko simba te. Eko simba to kende kana poto ke bota sans mobile. Iloko te. Eko simba te. Simba te po na ebi kata mutema no te. Boso bala no ngate. Nandi maka otanga zemi po na okende poto e simba te. Eke simba te po na okende mboka musika libale la chance nzambe peut-être nzamba tinga na kende kuna chance na ngeza kuna donc jamais ko sentenga na buzoba. Simba te kozana ko ebe liwandam. Tango ozana mayele na mutuna yo otala ke so mon koza bezo balanga tika ngana kende. Après avoir de yo ko lukatiki olandingo ke balanga iti. Ngana mona normal na mobalo ngana linge mingi. Donc visé bimi ba yesenke nga ke poto mais na pona bolingo na ye na koza nga zemi koso na kena mwa na boti kuna tamo so mwa na bolingo na pa mbai na tamo so na boti kuna na koza pe visé na sima pe mwana ana pona na bolingo na ye le baka ndeke o na mibai na biso mikolo o zemi na ye oke kuna boti tant obota kuna obengisi ye ala balukeli mais pona bolingo so na bolingo na ye vraiment mutema na nga non ndima système na ke bota na poto boyoki ne ba kina ba lobi misu ba lobi que pona bolingo mobali na ye akoluka azwa na ezemi potanga obota esala ki abengisa mobali na ye misu pe ba lobi que asala na ngote po elo monte za ko assurer que mobali wana zaki mobali la vie na ye donc ezo dépendre ka na mutu chasa et l'équipe. Nous allons se mettre d'accord dans le point où il y aurait selfie, car la photo, pour Kingo PC, comme ok. Et si vous voyez que si vous avez la photo, la vidéo, la page Facebook, Kinshasa, la vidéo, KNB, les gars. La photo, tout c'est comme ok. Buka Kingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Dans selfie, écoute idée, écoute idée. La photo, tout c'est comme ok. Buka Kingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Dans selfie, écoute idée, écoute idée. La photo, tout c'est comme ok. Buka Kingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Dans selfie. Écoute idée, écoute idée. La photo, tout c'est comme ok. Buka Kingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Aseka Kalembelembe oyo ekomami bongo na pasteur François Mutombo Wasilon baza koorganize convention monene oyo badenome yango Fête de Juif ekomanda le 14 au 21. Quinoises et Quinois, Brazzavilloises et Brazzavillois, un seul rendez-vous. La fête des Juifs, Jean chapitre 5, premier verset. La Bible nous dit qu'il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que Yesu le qu'on appelle Mouyouda, na tango a calendrier ya ba Yuda, leur date à fête koki à Zonga et Jérusalem. Où est le grand rassemblement de tous les Juifs? Place Seigneur Sozali, Kinshasa, Brazzaville et dans le Mikiliapoto du 14 au 21 août 2016. Un seul rendez-vous à ne pas rater. La grande fête des Juifs. 6e édition avec comme thème: si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Avec des puissants orateurs de l'Amérique et de l'Afrique. Le pasteur Pierre Mukangila du Canada. Le pasteur Mwalimo Florent du Canada.
le pasteur Yvon Stabili du Canada, le pasteur Dieu merci Mutombo, Église Cité des Refuges, le pasteur Jean Mwamba, l'homme de 1+ dans ta vie, le général Sonic Kafuta Rogmen, armée de l'Éternel, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme du retour à la parole, les patriarches de la grande communauté ACK et votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, l'hôte de la manifestation. Adresse Nabiso Ezali, Kalembelembe Subtande, au croisement des avenues Kalembelembe et Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Du 14 au 21 août 2016, de 15h à 20h30, Wanezali, la grande campagne, l'enseignement, les avant-midi, du 16 au 20 août, de 10h à 12h. Wanezali, ère à école du ministère, bien aimé, il y a un Dieu quelque part. Au rythme de la fête, la table vous attend. Bon appétit d'avance. Parce que bondimi yango bajournaliste d'investigation bakendaki na usine ya Ifresh mpona kota la qualité supérieure na musique. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 ekomi date oyo ekomarke à jamais vie ya baagent ya Ufresh oyo bayambi délégation ya quelques journalistes d'investigation ya presse écrite bakitaki na 14e rue Lumete na usine ya Ufresh ko vérifier ba rumeur nyonso oyo elobamaka na ba détracteur ya Ufresh oyo baza komela pema na impact Ufresh eza nango na terrain. Tango bakoti babandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance bakamwe komona que Ufresh eza en ordre na ba document nyonso pe eza ko respecter ba normes requis pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour na nini motema mabe ya boye bakokaki te ko bomba ba sentiment na bango balobi boye. Bandeko congolaise botala biso tozali ko meka ju oyo toye ko vérifier information na source comme nango Ufresh usine yango wana oyo toye pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur oyo sur l'équipe tout se passe bien bazan na bango en règle et puis na normalité bazapé conforme yango na to recommander bino bo mélange Ufresh. Les besoins mon ngai awa Armand journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine de l'investigation. Ce qui bon moninga awa na usine o bazo benga keno Ufresh entreprise et ça vraiment pour na kocha maboko na pota ndenge balobaka. Puis c'est na ville tozoka na kitesa zo cycler mingi keno usine wana eza usine a liwa c'est pourquoi na yenga moko pour na ya ko palper du doigt. Na palper du doigt na mwende bozo mona oyo bakomea ngonini Ufresh na yoki penza vraiment goût moko ya bien eza biloko moko ya bien na sengi bino bolande boyoka biyoka yokate bomela boko sepela eza nango bien na esengo wana ya komona bapandisango koya na usine na bango après mauvaise campagne ya bato Ufresh atia KO na terrain ba agent balobaki boye bapanzaki Ufresh sangwa mabe kasi lelo nzamba tinde biso bato wango na makolo na biso yango wana aza kopesa conseil na ba mama nyonso mwana soka azokende classe kobanga te zwa ji Ufresh pesa ye akenango amela na école lelo touti koyamba ba journaliste bino moko bomoni bazwaki bakwiti information moko boye concernant Ufresh keza sous mabe mais bango mo badi sur terrain na si bomoni na ba image ne ba témoigner Ufresh oyo eza produit ezoboma te ezosama ba norme nyonso ya OCC bo consommer bana ba mama équipé génération T. Esili botika na bino bilobela po Ufresh ebomaka te pesa nuisible na santé te boluka bo bakisa goût au lieu ya bilobela na makambo ya Ufresh. Ba journaliste bandimi déjà match esili. Festival tout c'est quand même du Congo et pendant le 21 où vous avez des détails dans l'élément. Pourquoi tu as donné ça comme cœur? Pour l'union c'est tout ce cas, les
48 heures du rire. Wato Balabala, SMCT, DCG, en partenariat avec Canal+, Vodacom M-Pesa, Primus et Jeffrey Travel, présente 12CK format national, avec la participation de quelques humoristes internationaux. 12CK du 20 au 21 août 2016 au Théâtre de Verdure, à partir de 16h. Les billets sont déjà en pré-vente à 5 000 francs congolais. Réservez vos espaces VIP à 50 et 100 $. Au final, une marche Toseka qui débouchera sur un pique-nique géant. Pour Toseka du Soussou, Tokoseka, Petokoseka du Soussou. Hey! Avec le soutien du ministère de la Culture et Arts ainsi que la ville de Kinshasa. Aha, en mon bonhomme. eza important na kati ya couple mobali ayemisaka mwasi na ye makambo nyonso mibali la répondre biso na kito ya kene. magazine KNB toza na commune na Gombe non loin ya Institut Français pour na swana ba papa ba yebisa biso c'est important na couple mobali a tenir mwasi au courant ya makambo nyonso. Je dis c'est pas nécessairement. Au côté là ceux qui sont intéressés ou pas, mais moi je ne trouve pas nécessaire de raconter tout, même ceux qui ne pouvaient pas intéresser l'autre. On a moni dans la wikoye bisae. On a idée dans wikoye bisae, mais on a tout dans ça dans wikoye bisae. Mais on a pour la famille qui non talabo dans wikoye bisae. Il arrive des fois, moi si as informé bien dans Maramodo Sala, retrouver que Hermoko a commis surpris dans Makambango à l'improviste. Le comité fait tout nayo, le temps où expliquer et bien déjà confusion dans l'ako. Tam soube blom so moi si ayebi mobile bien té. Moi que non mobile nanga biloko aboye éviter. Moi père olandela papa yo trouver vérité que non mutoyo. Neloko azali na quantité azalaki to azalaki. Vie ya couple tout bien au couple ça sous vie ya célibataire ko za yo mon côté. Problème moko ko ile yo okoki ko zala empêcher ko zala malade ko zala victime il faut y azala au courant ya makambo nyonso pona ko pesa quand même solution. Bolandi waninge ba papa balobi amisu balobi que ba oyebisa basi na bango pour moi si mususu oyebisa likambo boye akoki obetela ta mususu famille ne yango mpona bien balingana bango kobetela basi na bango te mais mususu pe balobi que aobetela mwasi ne parce que tant bazo vivre deux gens en couple il faut bazala na transparence et puis vérité mais za malamu na bino basi tant pe mbala yebiso likambo bozala quand même pe na secret pour za malamu Kinshasa et l'équipe partout. Pour la communication, publicité, RP2 marketing, les gens à la monture sont La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Ressabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts.
Des fois ezalaka intéressant na couple babetela bato mosusu bacirconstance nini bacouple oyo bakutana. Kinshasa et l'équipe partout, tous en avenue Lukula, na commune Yanjili précisément, na quartier 6 et 6 katoko solo na ba papa na ba maman moi souvenir. Ba c'est biso circonstance ni ne sala ki que papa kutana na mama pe mama kutana na papa boy ka bango ndenge ba lobi na mifaka nde. Bon to kutana ki ngana yaki vacances et pas grande sœur na ngaya na quartier 8. En fin temps on a bando zonga, to monika voiture moko kangami. Le mobile nanga telemi a otala bango. Nga sikondo ki na mwana muke j'avais au moins 17 ans. Nga na iso mama leki nanga bi tala ba otala bino kuna. Nga na bomba mi na sima. Après akangami abibo kende wapi? Mama leki nanga babite to kende mbinza. Ba memi biso ala ketika biso. Tanga ketika biso nde place ko zoki ba coordonner mama leki na biso. Soko mama leki ça quand c'est kazo ko s'intéresser na bango nzo kande à s'intéresser na ngai na mona dimanche moko ba ina ndako no mbali yango mobali yango sepela ki na lobi sepe no po abala yo kwa fiancé ngabi ngaza na mona mukeno bala nga sikote na kuta na mobile na ngai locataire na biso moko abane ko futela pa na biso mobile na ye abane ko sala ngaba bo mobile nga paza mwana ngaba ngasi ko nazaki lokola pire petit ya ser wana locataire na biso abande ko tinda na musala mobile na ye na ke kozula ka mbongo ya kolia po zaki deuxième bureau nde na ko kendaka bongo ko kendaka na mobile na ngaba na kosala mobile na ye amoni ngande asepela ki na ngai ba 2000 tela nga wenze na zoya ye pe awuti musala zoya tokutani na ye to bande mbamo masolo tena sala ki fier mona sala kana boya ti assista bonde ti na ekondi lokola ngai mwasi nanga nakutaki na bureau na ye na musala po naza fournisseur asala la régie des eaux bon nazo ko fourni côté kabeloko ya za service et tendance na sepeli na ye na mi mama na lingi yo to bana liboso ki makango na kimakango tozo bimaka na ye atfala ko kozwa ye to ko lia na restaurant le repos azoki musala ti kozwa ye fin de fin ko bala ye ezaki na 2010 le 6 octobre le 6 septembre 2010 tona wela transport ngana utaki njili na dozonga lemba yepe to kutane na réabis na sala au moins 5 minutes place wana tina tuni transport romponga ba e ati habité ezo ya te ngape na osela ngona ke ne monga fula ye monga fula bi to ko sape matete dozo romponga ba arepe d'accord tozi matete tu matete na futi les transports après matete tu transport ya romponga ba to kabwane na romponga ba na zwa coordonner na ye ngape na kena ngai ye pa ke après ba coordonner na omi ko benga ye après ko benga ye tu ko sala relation ya mwasi mbali pe lelo to balani azaki hotel Lubumbashi to yaki na Lubumbashi le to kotanaki ya ezaki na nzela ye kuto abanda ko ya epa na biso ko somba biloko tellement que ezaki habitude na ye ko ya nde aye ko fapenga na miso basepeli na ye na introduire ye ke na lingina bala yo nde to bandaki bongo Boki ba papa ba maman ndenge ba répondre biso na micro ya Kanba en tout cas et ça li moi bien bino pe bozana ba jeune en tout cas bobongisa nzela pour que ya bino pe circonstance et rekoma beaucoup tana ba papa beaucoup tana ba maman pour que bobeta pe histoire dans l'avenir Kinshasa et l'équipe partout. Comédien Pierron Dombasi ya sans souci avec biso solo ya carrière na ye ayebisi biso ba rôle nini ya jouaka pe alobi azali prêté ya kolonga sans souci. Monde art, je peux dire que na zumwa ngonga ebele na monde art mais à la télé et ndi na za télé ndi na za la moi quelques années na roloba l'année prochaine 2017 non ça la 10 ans il y a apparition à la télé. On a 10e année na ngana apparition vraiment à la télé. Mais nandenge ya art déjà na l'école hein, lorsqu'on était encore des élèves na activité culturelle, j'étais là et ba o ba ebinga ba ebi même monseigneur Lisanga, monseigneur Bokelia Lichamba, j'étais là-bas et ba boto tanga la bango ba ebi donc j'étais toujours prêt na mambo art. Et ça dit que manifestation j'étais là. Pierron Dombasi a bandaki ba mo groupe sans société. Comme j'avais dit donc na bandaki nanu na
groupe il y a La Gloire, il y a Maman Liandaya que je salue Bishop ainsi que Sila Bekam na papa yende na été sur Asaka Lamboka na Bisoma na bandikuna et à partir il y a groupe il y a La Gloire ndé et miminga na groupe Sans Souci. Donc moi-même mon culé est la biche bija qui bisu jana bobozaka avant Kinshasa to ça déjà banzonzing to ça da film à poto. Donc à part to banana télé ce sont mes frères to bandi batamro le scroll les érudits même Mike la Duchesse que je salue dans musika bande konyo so wana to bandaka vont on ezara toi ensemble. Non, c'est la vision. Objectif. Au prix à Sans Souci, Tenazan Amakola Sans Souci, peut-être il y a un petit de la ngapé, peut-être chance, topi succès. Mon colonne c'est osé. Quand on a bon, peut-être je quitte rapidement sans vision, sans objectif. Peut-être je serai nul. Pour les dire clair. Dieu a tiabiso motona ngonganaye, natanaye. Il y aura un temps. Ce qui nous a dit attends je dis que on dit Pierrot, tu vas créer ton groupe, je vais aller. Mais jusque là, groupe Sans Souci, je continue à bosser. Rôle on a Santara que je joue dans la l'aise et c'est à couponater parce qu'on me donne des rôles comme ça, personnage et Pierrot rejouer un garçon mon sérieux, je joue. Pierrot aux la garçon mon trop comique n'a rejoué. Mais bah rôle plus au bateau n'a exploité nga, mais bah réalisateur n'a biso Moshilo Kinzonzi que je salue. Pierrot que Pierrot son a péci bah rôle la douceur, sous bah rôle mon romantique. Là vraiment je parle et que non Pierrot n'a pas boué. Donc franchement nanda ma BTT kata lobinde ngwane peska mama talobinga nanda ma BTT botanga la TV bouye. Au moni hein na pese exemple ya ba signe ya ba finde bazalaka. Ozo comprendre l'axi que Pierrot pas jouer déjà PD na bande ko libanda ba yina jouer Tantine Pierrette. Eza kitoko mo na episode na jouer ko Pierrette wana. Mi bal ko lula nzela pardon garçon moi tem sangando sana banque absanga Pierrot nanda ma BTT na linga ko ngabe poani. Nandeni olinga boye poani ni mtane bien ta mwindu bongo sia izalaka. Bon se relâcher te bozala toujours rebelle liboso ya ba poste de télévision na bino pe fidèle na ba chaîne partenaire pour na cause la magazine KNB le commune na Suka. To présenter ki yango pemeni ya Sainte-Anne Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.